compliqué. La contribution batakin. Si siko même biso peut se poser la question et ça ligne. Yango to c'est la présidente de Vos. Yom tabanaki idée après ça biso ba détail ne ba sali dépense na mbongo. To c'est la pays idée après ça biso ba détail wana ba sali to big Armani son ba pesi mbongo. Ba commander ba Canada ba pesa ki mbongo. Ba producteur o jana travailler na bango. Ba pesa ki pe ba mbongo na bango. Moi souffrir trop. Ne jani. Ba Sylvie wana ba na sima mao. Peu importe ba leti ano mais ba na sima mao. Mawa nyo kwa mi trop ne jani fai. Fai baza quand même reconnaissant avec mutu na boteli pe bana so moko akufa kite mais ero maone jani bana de bana pour mutu belle vie hein so na bombi c'est que oui so na bombi c'est que non vivre na hypocrisie batu balimba yeba belle vie akepoto sala nini po bate belé ba ozele awa na film na ya tourner ba film est-ce ya kepoto ke osani ça monteur balandi ya comment dirais-je balandi ya artiste final balimba yeba. Est-ce que Belleville Candide a mérité trophée wana ba pesa qui est? Ouais, déjà babanda qui na femme de valeur. Belleville Candide a parmi le lot ba femme de valeur au muta roboyati. A mérité qui na femme de valeur. Tant le lot ba pesa prix à culture na Bravo X. Le lot to ebi la belle ozalikolo ba la belle nos sa belle production. Belleville TV ezalikolo ba chaîne nyoso o ko taka théâtre na mboka na biso. Bonjour, bonsoir à tous les internautes des Artu Final. Ça de pas herbe aux autres émission Bolingaraming Nabanda. Et c'est que Deborah soit la Shakira de la presse Azali, la Shakira de la presse Chanzani Kabachen. Là, on a un baby invité, mon corps. J'espère que vous êtes bien. Aïe, bino ba news mo oh non ko bonzima ki bo vanda ki bondo tu na la Shakira eloko boto zaki no besoin c'est mo vanda kimia muto no yamba ngazo ba information na source nazo ba information na source ngoyo tozane bonjour. Ouais, bonjour la Shakira de la presse. Bonjour la famille Bota partout dans le monde. Bana maman Belleville Candide. Bonjour na abonné à Candy Star. Bonjour na abonné à Bella Production. La famille Bota oye maman. Maman le bagitol baka shalom na binonos pour la émission. Shalom na boss Miguel Motolanzambe. Shalom na A12. Shalom na boss Varey Iloki. Shalom na batu nyonso balande émission aux famille Bota bo partager bo liker bo commenter. Mituna na yo par réponse na ngai. Merci balandi internaute ça monter baza besoin yoka. Tolito yeba ko Jacques Lo attendant solide a besoin yeba. Ayeba Belleville au juste poni toza bo eloko bombezate eloko bombezate photo lo belanyonso photo bombe trop déjà artiste final balinga pe to bombelo rote balinga oui, la pemba OK yo mo yeba ngo déjà to bombi trop lelo pena na ba ke balandi internaute et artiste final c'est bino no yambela bino muto pena za na information uta na source ça monteur balandi internaute bali ba yeba poni baza boye et les on dirait que bali ba yeba au juste Belleville nasi la bawela ni pour théâtre Cabo en deux parties ce que bali ba yeba bando tunanga la Shakira ezandenge ninga bino koloba boye no yebino tengali ngana pesa ba information uta na source parce que source ngoyo azana pemil faut pesa bango ba yebake Belleville nasi la bawela ni donc déjà lelo na pesa ba tu vraie version oui ba tu mususu ba interpréter na ndenge na bango donc déjà à soi Belleville a un ennemi à silater. Pourquoi on a vu Belleville un ennemi à silater? Pour Belleville déjà tant a bandi la belle nae a bandi bella production. Ce qui a avec un ennemi à sila alinga ka soutenir silater pour silaper le comme un SB théâtre. Donc les gens ne bani par là. Au moins dans mboka la biso ça ba tumususu ba sala da ba succès makasi na mboka o. Mais le lonza ba sali grâce ba tumususu pe na simala ba bimi ba yo sala succès. So bato ba bima liboso wana bazaka na problème moko pona bango ndenge bango basala succès liboso bango ka fo bazana top bango ka fo bazali likolo batu nyonso donc si yo wela Shakira sokoye okuti da batu mo basala déjà succès na internet donc pona bango la Shakira fa za kana se na bango yango paso Belleville mona lelo Belleville sa ndeko na biso abandi théâtre na sima bayana biso belé bandi ba sœur na biso belé donc Belleville lelo nza masungi na ba 1000 francs ba $10
ba $100 ba $200 ba $1000 ba $2000 oyo yazwaka wana abiki te fona sala la belle. Pourquoi baka sala la belle? Tokomaki na vent moko boye na théâtre Congo ba production ezalaki suti tokomaki kolela ba producteur baza te masolo tobetango déjà ba producteur bazala te tolela yango Belle-Vie Kandi alobi azwa mbongo na ye ya passe amizango na mamba production atia mbongo na production ameka nanu yaloka mutu na meka nzoto tanga meki production bato oyo bayambi ye baboni wana famille bota bayambi production na ye bayambi ba film ya Belle-Vie Kandi te même okoma ba film dirija chaîne Belle-Vie simbi chaîne ekomi kotalama bandeko bando kotala Belle-Vie na musika batali oh biso kutu toyebana makasi toza bakombo to banda théâtre kala tozwi likanisa kosala la belle production te ndenge nini Belle-Vie a osé esimbi bapusa na vers ye osali ndenge nini mpo osala eloko no boye esimba apesi bango baide apesi bango badirectif na Sila Bisalo po Sila atanga bandi chaîne mutu apari na ye ezalaki Belle-Vie Kandi azalaki enemi na ye te ntango nga na pari no okoza enemi na nga te ntango sikoyo Sila Bisalo akesala bafilme ekele mpe maison na production esimbi bato bango tala bafilme na ye sikoyo bato bakomi kotia bango na guerre entre ye na Belle-Vie oyo biloko ezalaka ti yo koza na nsima na ye te yo bima liboso na ye yo sala mamba danger koleka ye yo na ndenge carrière bango elakisa lokola Sila ke ye aleki Belle-Vie alors que Belle-Vie mutu abandaki mamba production Belle-Vie mutu aparenaki Sila sikoyo guerre ekoti wana Sila mpa komotala nga nde nini naza na nsima lokwa ya Belle-Vie naza lokwa na yoka lokwa ye aza lokwa parrain na ngai de parler parce que lokola bendana tanga bendani bato baza lokwa bato benga bafanatique to bacommunicateur bakomi kotire siko envers Belle-Vie kofinga koteke Belle-Vie komuti Belle-Vie lokwa adversaire na bango yango eza bareseau biso basamotel oyo to wana nsima Belle-Vie Kandi mpo baatake elekaki trop mais la logique Belle-Vie ezalaki enema motu te mais père na kati yo te en fait omoni ya lire ya barando nde ezokende mpo ezocontinue bandi lelo te c'est comme à niveau ils ont continué. Ce qu'on a dit Kabouane théâtre comme en deux parties. Bata Belle-Vie na bata Sila. Ce qu'on a dit yo comment on a yo au défendre Belle-Vie. Comment on a défendre Belle-Vie. Mais au banana famille bota ouais. Au banana bango nyonso. Mais est-ce qu'on n'a pas à Belle-Vie, qu'on n'a pas à Belle-Vie par rapport à quoi? Pour mon avis, il faut en a quatre. Quand j'ai eu calito immorté. Il faut en a quatre aux zakoto mais est-ce qu'on comment on a yo au part à Belle-Vie. Pour des théâtres na tanga kala théâtre zala boité. Na mikolo na yeba te soeza kilelo soeza kilelo o alingi azalaye o alingi azalaye ce théâtre ka na deux parties bata Sila na bata Belle-Vie po anini yango na ina lobati tangu Belle-Vie bandi production ezalaki bakan ezalaki te bato baye kosala ba chaîne na sima Belle-Vie bango ne baye na rythme bakan na rythme bekiri na rythme ba groupe Belle-Vie bandi production na ye azalaki enemi na mutu te artiste et comédien moko te pas na chaîne ou ça la ba film à moins que batum sou bazaki na chaîne ba gauche ba sala ba chaîne pécal mais ezaki na ba ampleur te bazaki na ba production pe makasité siko ba ndeko ba sala na sima ba créer pe batu ba komi ko finga ba komi ko bimisa ba loko ba adversaire Belle-Vie Kandi so ngala za sima Belle-Vie Kandi pourquoi omoni lelo ngala za connaître biso to lela to kemba to nyoka na mamba production muta longola biso na bowumbu ya kotalela ba producteur et ça Belle-Vie Kandi. Belle-Vie Kandi mutatia na mutu na biso lelo na grosse artiste et comédien. Na ça la pe chaîne na ngai et Simba. C'est grâce à Belle-Vie Kandi mo belaka lelo na grosse ça monter. Na grosse pe chaîne na ngai ya. Na c'est pe chaîne lelo Simba Belle-Vie Kandi ma biso esprit wana. Biso no mona ka po muta ça la chaîne fa za na poto. Mais lelo Belle-Vie Kandi le biso bin esprit osa na kin mo sali pe chaîne a na kin chaîne ezotala ma pe chaîne Simbi. Siko muta bongo na soutenir des points. Baba ba fleur pas muto sali pas muto sali malam et bon aussi la sala monté mais si la baza ba imitateur baza ba to ba sali ba ouais baza ba to yo ba sali ba chaîne na sima Belle-Vie tant monsieur ba ndoko la production ba si la ba sala no ba chaîne te tant monsieur ba ndoko la ke ba cacher kiti ba si la ba sala no ba chaîne te Belle-Vie muta sala ki cacher ba artiste mata Belle-Vie muta sala ki ba artiste ba zongela sunzo to ba mina ke na uti nzonzing c'est grâce à Belle-Vie nzonzing ko meka ba copain retourner pas personne mbota likasu ya malunga pete ezali mais ya na bongo le transport na yo Belle-Vie muta longola liloba ya transport et comme lo caché tant que nous passer ba chaîne wana ba sala ngona sima Belle-Vie po ba kuti Belle-Vie da structure ba landika structure à Belle-Vie tant que mani ba comme adversaire Belle-Vie tant biso ko za na ngambo ko ba tirer te faut to zapena ngambo ba ba radar po ba tirer pe Belle-Vie candidate
Ok, merci beaucoup. Balandi à Artu Final, beaucoup de réponses. Il y a ça, monteur. Au Jacques Lo a tendance solide, au déranger un trop, aux qui n'a besoin de réponse. En fait, mituna n'a même balé zali. Il y a Jennifer Yakoufi. Qui a Koufa qui mais, wana na opé dans autour nos questions après. Tu babi ça Koufi là qui n'est qu'à tendance yo kakio, moi si n'aime tabomi et tout. Tozabiso nyonso twana kin tozaki na poto te to yebango te mais na yo ki artiste comédien o ba yaki na encore ya Jennifer awa ba kon ko organiser ba spectacle est-ce que bino ba artiste comédien bozana na Kinshasa boza ko soutenir ba idée na bango tonde pour monde de théâtre comment so muninga pesi idée en soi bondo boza ensemble au CP nango mais en coulisses ya la sani na zong sani ko selo bino boza ko soutenir ba idée na bango bon na logique idée ba spectacle wana eza mabete wana logique oh Jennifer Yakoufi mais nde tolobaka l'artiste ne meurt jamais donc ningo banini ba œuvre o artiste atika yango salaka ke artiste continue toujours ko vivre wana na ba œuvre mais tant bango bazuli kanisi ba sala ba spectacle na mémoire ya Jennifer bazo organiser ba événement na mémoire ya Jennifer et comme mabe pourquoi tant nous bobi ke to sala spectacle en mémoire ya Jennifer mbongo wana tokopesa ngo na famille ya Jane sunga bana Jani siko mabe bana nini tant nous bo sala ba spectacle ba sala des spectacles biso na totala tozela tomona bana Jani pesa ba sala nini ba zombongo place famille Jane sa nini zombongo po bato bele ba ya spectacle wana babi ke so na koti spectacle oyo mbongo ko sunga bana Jani mbongo ko sunga mama Jani mbongo ko sunga famille Jani ba ya na onte po batala comédie bato bana ndeko wana ba osala baya beaucoup plus on a soutenir famille ya Jani na soutenir mama Jani peut-être na bato bele balingaki Jani de son vivant pour Jani za na kini awa alors vivre bien ils ont bato bando kabe bato bando ko aider to pa moni ke misi aider spectacle à mémoire à Jani Fay bon ba boya ngote ba chambongo ba so pe ba biya VIP mais ce comme mabe comme anine ba ça spectacle liboso ba ça spectacle mibale ti sikoyo nanu to monité esika oyo ba ketiki la mama ba Jani Fay mbongo nanu to monité esika ba sangisi bana Jani ba pesa ba mbonga spectacle parce que comme ni mabe yango mais nga na landaki na sur TikTok je sais pas na landaki ezaki na nini ya comment dirais-je il y a la duchesse na landaki na monaki après enterrement ya papa na bango bayaki kuna bayaki kozana bana bazaki ensemble mais au juste nde ba vandelaki na yeba pe bit oyo vandela wana ozana raison wana eza après kokunda Jennifer mbongo oyo ba mécène ba pesaki basali dépense mbongo ndambo tikalaki bakene ko pesa bana Jennifer $500 wana eza na mbongo spectacle ezaki pona ba contribution ba mécène ba pesaki mais na spectacle ti sikoyo bandeko na biso basali ba spectacle to zela pe bango loko baseka mémoire ya Jennifer balobaki na bato mbongo wana ko sunga famille ya Jennifer biso be to zela ti to mona pe revenu wana ke na famille ya Jennifer bon nazaki kuna question ote yo mo mpesenga question na réponse na na poto basali contribution na bango oyo yaki na matanga ya Jennifer na Herman na tindi contribution ne siko bino artiste comédien oyo Kinshasa bo souffrir na Jennifer contribution na bino mona inte pourquoi bon déjà contribution ça na liboso ka mbongo te muto apesi ba kit po ba vendre na chéri chaque jour ti matanga Jani et ça peut contribution bandeko ba journaliste bandeko panda sango information pe comme la moi ça présent na biso mama Denise pas que nous matanga na Kinshasa bango pe ba contribuer ki ndeti bino ba journaliste te boti ko die merci mama Denise yana bika compte dans biso para ba contribution biso pe awa na nenga artiste comédien akini eza na bato balonga akini ba ki ba futi biye ba ki na poto po ba accompagner matanga ndeti ba ladi esobe na bandeko mususu eza pe contribution to longo wana tant babike bandeko ba pesi ba contribution to sur la lono pembe vraiment si matanga uta na poto e ya awa muta saige matanga uta na poto ya na Kinshasa eza mama Denise Nakio grâce à fondation na yi matanga place ba lelo na musée national eza l'état congolais muta pesi place wana eza ba leli yango feli ba futi monga musée te libulu oba kuni Jennifer na nécropole papa na biso André Kimbuta déjà kuna so artiste ya kufu te déjà kene mambo kindaka mbongo kuna ezalaka te soki yebisanga soki bango batie contribution bango swingi na nini ba congolais en fait ba congolais balinga kaka nde bamonaki ba contribution uti poto après enterrement ya Jennifer bata yani ya États-Unis ba Herman surtout comme Herman tetanga maki Herman Kasongo mboto na siko zali na pesi Herman mboto ya po organiser pe matanga na Canada na ndenge na ya soldat
Vraiment. Atine mbongo na e Congo. Sko ba Congolais ba kino ba liba yeba pourquoi ba artiste comédien à Kinshasa ba pese le côté ndo lobi ke assistance c'est déjà contribution. Congolais lingane bongo te. Ba artiste comédien nyo sauté. So na kina groupe na mona chic choc lwingi. Ba sala ki bi ba contribution. Mais monani te? Ya na lobi na yo. Siko ba bango monani ba sala ilango nini? Congolais kwa lingane e bongo te. Congolais amona. Bandeko ba wala na biso sikoyo, wala biso na artiste final télévision. Na contribution bata poto, ba artiste ba sangisaki. Na contribution bata kin. Ti siko même biso beto se poser ba question et ça lini. Yango to c'est la présence de vos. Yom ta banaki idée après ça biso ba détail ne ba sali dépense na mbongo. To c'est la pays idée après ça biso ba détail wana ba sali to bige Armanika son ba pesi mbongo. Ba commander ba Canada ba pesa ki mbongo. Ba producteur o jana travailler na bango. Ba pesa ki pe ba mbongo na bango. Surtout le moana, bande comme ça, pas mécène à kin. Est-ce que président de vos a repéré ça nous peut information vrai? Beaucoup de spectacle et là malongé mon année. Surtout yango to lo bat. Tango bino ba journée c'est beaucoup motu na biso. Ba comédien kin, ba pesa ki mbongo te. Ba tu ba pesa ki mbongo. Mais faut te ba pour tout ça na logique. Na cercueil na matanga ya awa, Maman Denise. Musée national, l'État, libulu l'État pour ebembeza, place ba roler la mutu, morgue na libulu. Ce qui dépasse à ma cache on est sili. C'est que bon ba sele ngoni. Pour tout monde pété après que kunda Janify a 12 ba mele ba secret. Et ça la guita. Tes amis ont battu ba meme ba écrire na ba. C'est battu no battu ko contribution de salini. Ah. Yango kenda ki ba pesi bana ya Jani. Oh ba pesi bana ezande ko na biso pesa ki 10 000 euros. Comment ne kiminga imasa sa isa yo. Après 10 000 euros na France, bah ça qui dépense ba 2500 sur na bosse ba 3000, reste tikalaki. Ne ba kabole ba na Jani, wana za mbongo o mais c'est non na pesa ki 10 000 euros mutu moko mta pesa kango. Yango ça li dépense ba pesa maman Jani Fay sur 2500, na ba na Jani ba 500 na 6500 sur 7000 tikalaki. Mais ba contribution na bango, si ce que biso te belo ba c'est longote. Siko bien sûr. Hier donc on a se rappelé sur na mutu na moko. Da tourner ngane se bino na zomno ka réponse na source. Ça monter balandi internaute et artiste final bani bayeba. Pourquoi Mao ba pesi mbongo te? Mao souffre trop. Ne Jani. Ba Sylvie wana ba na sima Mao. Peu importe ba leti ano mais ba na sima Mao. Mao nyo kwa mi trop ne Jani Fay. Il fallait pas quand même reconnaissant avec mutu na boteli pe bana. So moko akufa kite mais ero Mao ne Jani bana de bana. Pourquoi vous pesa te loko te? Vérité Zali. Mao lelo azana qualité ya chérie. Pourquoi tu benga ba copine, ton maîtresse? Pourquoi? Pour Jani tanga vivre na Mao. Aboti na ye. Jani kene ko bala. Oui. Tanga ki ko bala. Moi si wana oyo ya kala wana akomi ba Mao maîtresse ou copine. Oh ma Jani ke bala nem ta komi femme. Na tu soko comprendre. Peut que la oui, na comprendre. Ta komi femme. Siko na ba norme mboka la biseta ke biso bantu. Ba kalikila rate sa moteur botara na nani. Ba otala moto yo asa femme ya sa moteur. Na mambo yo matanga ba benga ka femme. Donc ce qui Mao ayete pour moi comme qui maîtresse ou copine abotaka na Jani. Yango na siko réseau za moi na Jani, moi na Mao Versas a soki pe $500. Mais maman ba compter le la femme maîtresse to copine. Ba pe sa copine to ba pe sa maîtresse ba pe sa femme. Mais le la kufa ki na maboko la brine. Et que la brine azaki na ndako moko na Jani, yepi ba récompenser pour garder Jani tamulai. Na sens wana do bato ba pesi mo na défendre bango te poto ba kabola ki mbongo ba soki initiative wana ngala zala kité. Mais la contexte est normal, Mao aza maîtresse ako mériter pe mbongo te pour déjà bato ba lobaki tano so ba kabona Jani o assure que Mao lingati. Ata linga Jani. Ako lingane mais ebana ete papa ya Jani Fay inde ebana. Jani ko azana moto déjà balaki na mo so ba fane nda kuma lokwa da na deux femmes. C'est que maman m'a côté mais bino mbal pe bwa mabe eloko ya wato sous la sijango na tika en général donc pour bino so boza mbalo za moi si te wa pedula te après tout si ja ba pedula na no beto soko biso mibali to mabe c'est que ocha mibali no en général oui faut na ta mibali no en général c'est que ocha tango ocha mibali no so oche ba A12 oche ba Boss Miguel na tangi na ngako mote c'est juste na lobby kaka oche mibali en général non bien sûr pour mbali boza mabe o vivre na mutu muta ebika ke yo ke tournage la ke na ke tournage mais na sima tournage ke obala e ba choc ni ya Jani Fay pesa Mao na vie wa to beta si jana jour entre parenthèses en fait balandi arti final ça monteur balimba yeba refait ke to kelelo
mon vieux tongo mwana pota tongo talaka yo o leki no te vie na ngai na ebiki na sima émission o code na ngai ezali non zanga te okena western. En fait ça monteur balandi artiste final bani bayeba totala ki kotala c'est trop du pont atala te balandi internet ba benga la Shakira to moni sia tout là azo sa ba comédie mo boye na kombo ya bana ya Ejani Faye. Est-ce que c'est normal makamba zo sala tondeni? Bon déjà na logique ça anormal. Pour rappel à l'anda qui vidéo, surtout là na ans bazo ça la comédie, so ba moni mona buda leki to luka bana Jani $500 yango déjà ba bela bana Jani pour na $500. Ouais, est-ce que banzo dénigrer bana Ejani Faye? Ya na lobby. Sikoyo, ceux qui to moni bango est normal. Bon pourquoi to silikela ki Yanimos? Vraiment yango. Oh Yanimos pe anobina et donc bobi Jani to ba tuna Yanimos ba yini. Abi muta kufa sa comédien. Faut te leler la comédie. Mutu moko tatikele ko compagnie Yanimos y compris na biso morope. To matela gi Yanimos ba odira, Yanimos amategi miniature na be mission na somana miniature Yanimos. Siko, tant lelo ba ba mosala mamba bongo. Combien de fois yebe en sous la sigle ga Yanimos? Ba sika baloba makasi. Siko lelo ba ba mobele la batu eloko bomi Jani. Na repesa ndeko na en sous le conseil, na repesa venanga siatu le conseil, comédie zaka te fo botanga komba ba na Jani na Jani. Comédie za mambe bele boko c'est la comédie. Bo sape na kin, boko ke ba humour na bino. Ata kutu bo perdre ba fanatique bo juta mulai na poto. Mais eza raison te fo bo diembela kana komba Jani Faye bo sa da ba spectacle koki. Ba comédie na komba Jani Faye. Jani a na famille munene. Famille baza ba bola te ba kelelite. Vraiment. Ba tikali kotinda biso te to sengela bango mbongo. Famille ya Jani Faye. Ba tikali ko ba te na ba communicateur ni ba comédien bo senga mbongo pona biso. Batindité. Donc ce qui moutouma linga malosa la comédie na kombo ya Jani Faye to na kombo ya bana ne pale la rangombongo là vraiment tozala d'accord avec bon c'est to matela mo pe ba bordi. Donc to pexi on émission oyo na bi ke bat Rolanda to c'est tout la Rolanda to asa Rolanda bo tindi la bango déjà bo sala le susu buzo baté na kombo ya Jani Faye. OK, merci balandi artiste final bo qui réponse ya sa moteur. Mon vieux ça tout là mon vieux Ans Zolo bo qui réponse botika. Botika batebe ba onyonga vraiment ça moteur na lingina loba Bellevue pour yoza muta Bellevue so na bombi c'est que ça défenseur na oui so na bombi c'est que non vivre na hypocrisie batu balimba yeba Bellevue ake poto sala nini po batebele ba ozele awa na film na ya tourner ba film est-ce que ya ke poto ke osani ye pa landi sila nde muninga ne sila ke poto ake obala mutundu ye pa landi Bellevue alandarate. Tu vas te la qui va contredire ngati Bellevue sala likamute po ba sala ki. Bo yesko akine po. Yana bino Bellevue na chaîne na yemoka komaka film. Yemoka dijara film. Eza facilité. Chaîne Bellevue sali 6 ans. Pendant 6 ans okomaka ba film kotaka chaque jour épisode à sika. Batu ba hotela nga muta contredire ngaze ate facilité la Shakira. Chaque jour épisode à sika kotaka la chaîne Bellevue kandi. Parce que moi ça a commis belé. A comme na moment OP a comme na posa AP misara pe mutuna yi. A ote ko ken États-Unis pour 20 jours. Tanga zongi a pesi biso Tarniol, a pesi biso mariage civil, a pesi biso master, a sai moi qui film. Article biso discrédit dans son abo sanité, ba titre ya Maman Bellevue kandi ya rapace dans discrédit. Wana film asika o batu bazela. Sko batu bazela film ene asika tandis que ye moko aza tuni ba benga la patrona. Maman sa rande nini azara a commis na ye. A sali film déjà et c'est que batu ba ba ne coach le film malem a profiter na temps wana abeta tour en Europe à part mambuya bela production Maman Bellevue kandi aza na ba orphelin ba homme vert wa idaka ba mama veuve ba homme vert aidara a créé une entreprise mususu na sima bela production mais aza femme a félicité hein na ba âge na aza femme a félicité mais ce que raison monsieur zala ki a profité à pemisa mutu na minute ko mo singa mama mutu pe mapo bona kina ko pemisa mutu te foka a pemisa mutu ndenge nini batadinga na pa basali ba yamsi yambe basali ba gérer ko betos basali biso to sali tant yo alinga pemisa mutu be sa moteur na problème tant yo nga pemisa mutu be tadinga la pa na problème tant nga pemisa mutu be gérer ko betos a pemisa mutu be yamsi yambe ba demer ba teka toza tale bele famille bota vraiment parce que comprendre maman Bellevue ta kana a continue restaurant avant di na minute wa to kumoya allo ya mère azat
moto biso nyonso. Donc déjà na ndenge akini mama akopemisa moto te. Eza logique a raisonner bien akende na libanda po apemisa moto. Ma ozongela biso atiki biso na film bato baotala bela ya production basalaki déjà bakotaki déjà extrait ya film na présentation baartiste. Si tout va bien lelo déjà baozwa film bango déjà na bela ya production na kandisa mpe bafilm ekota kaka donc mama tiki bango maboko pamba te pa tiki déjà film. Vraiment, merci, merci. Balandi arti final, boki réponse ya mutemno sa moteur. Koja kilo atanda soli na ba kilelo ngana yo tina ti. Sa moteur balandi ya comment dirais-je balandi ya arti final balimba yeba. Est-ce que Belleville Candide a mérité trophée wana ba pesa ki e? Ouais, déjà babandaki na femme de valeur. Belleville Candide a parmi lelo ba femme de valeur o muta roboya te. A mérité na femme de valeur. Tant que le lot a pris à culture na Bravo X le lot ebi la belle eza likolo ba la belle nyonso eza belle la production Belleville TV eza likolo ba chaîne nyonso oyo ko taka théâtre na mboka na biso eza normal si ba pesi le lot Belleville pris à culture na Bravo X na ngo pena le la TV pa pour le pour Belleville zo méritant metteur à scène scénariste a déjà film et puis moi ça la casting moi na moi sur Belleville déjà ba comprendre ngo bato baota la biso déjà ba contredit te ba consommer film l'épisode deuxième épisode ya discrédit lelo ba coach à troisième épisode ba otala ba mona nyonso des be critiques yo bo tourner na film nani na pièce en jusque là na zongi sou na bela production te mo ki akasi o katakata po défendre ye mais ye moko si kwa kati na défendre ka Belleville Kandi pona tourner na bela production te pona défendre ne ba valeur on a défendre ka bando ka famille bota batalaka déjà biso to liaka na koma mama Belleville Kandi toliaka et pas bando kwa famille boto bakabela biso to ba défense mama Belleville Kandi nazaka na posa na nuka tina go tourner week-end na artiste mais bando ko ba tourner ba défendre pe kaka bela production dans na biso ko ya mama Belleville Kandi asala mama ya rôle ndeti bo film leki na moni passe basengi kizenga kota te ça montage wa kizenga faut ka nazal ngamo ko na groupe na za msupe épisode leki o leki te po esengi kizenga salate. Combien de fois film comment mais c'est zingté tant que ça la film aussi a bien ça monter azala na kozala na film il déranger. Merci beaucoup ça monteur na réponse au PC balandi ya arti final ba un arti final ezaka be mission to baga pe wandoko ta na kati na ba film to ezaka be mission déjà bato ba la arti final to ta ko kocha to benga ba teaser déjà ya ba extra ba tableau ba film na ba gag bandaki déjà na profiter pe na question et sali bien na lo bana bango na arti final ba no mona ba théâtre ba film ne ba mona ba bela production ba candidata ba no mona na ba gag très bientôt déjà to banda ba série ya ba gag na ba film ba otala ngo na ba artiste nyonso ba yebi ba Nada Master ba Papa Liputa ba ambulance ba tunyoso ba yebi donc ba mona bango awa ba Gingombe ba Tutu ba Gesho ba décor ilonga bango tout ba kozana nini na ba gag bagag na ba film. OK, merci beaucoup tokomi na suka émission na biso balandi ya arti final bozake belé liboso ya ba internaute na bino koyoka ba réponse ya sa monteur na pesi mbote na famille Swana Mobimba na pesi mbote na famille Kalendi na tefeza mambata na moni réalisateur na zo ya moni ba question zake belé so to vite continuer to lala bandeko esilité na kozonga lisusu to continuer le reste ba question. Mais non plus funa pesa mbote nanga na sisa kasi non pesa pas na pesi mbote belé seulement ndotanga ba kombo to kolala teza déjà mukuse banzo katanga sans oublier mon oncle chéri magouche ya yo jamais kozanga mon non tanga kombo na tipo non boma ba copie belé internet non boma donc na tia en week clos koja kilo wana ba ki ngana yo vraiment ceux qui n'a présenté mission ngana yo tinati koja kilo atanda solide bambote na ebele so babwaki yo to nyonga makasi na lobaki jour na présenter mission jour na zongela ngana yo tinati koja kilo atanda solide mwana pota tanga on dit bakata na sachet ya yo yango ba gros bisous mon vieux na yebi ke na suka émission na ozanga to ke na western salanga ka ba biendo mesa o salanga donc déjà nga pe na profiter na pesa oui profiter na pesi mbote na Boss Varel Iloki Boss Varel Iloki. Donc déjà, Boss Varel Iloki, mbote na yo, bon guérison na yo, Boss Varel Iloki. Mbote na mon vieux ngou ya kamba, yaya tongo, et sengo kozana yaya mutambo ngou ya kamba na pesi mbote. Boss Miguel Moto na nzambe mbote na yo, mbote na
Gilbert Dibanza, monument Caroline du Nord. Gilbert Dibanza, monument Caroline du Nord. Monter ma maman Geneviève Dibanza. Donc déjà, en profiter, on appelle ça bébé poto 12 bébé 12 les Nix richesse. 12 les Nix richesse, bébé poto bambote nabino. Na papa Gilbert Dibanza, monument Caroline du Nord, mauvais, merci vraiment. Vieux à Kabarasa, Sengaye, vieux à Kabarada, Moumé Sengifa Kaba, vraiment Batabo, bah mérité, faut pas dans le 21e siècle. Mbote na la maman chérie à moi aussi. La maman chérie à moi aussi, mbote na yo. Mbote na famille bota partout dans le monde. Ba noko nyo sa famille bota ba tonton mbote na bino. Ba tantino sa famille bota mbote na bino. Do mbote comme na bino partout oyo bozwami. Donc déjà, esengo susu ya koyambanga na plateau oyo. Donc déjà, ba quelque chose avec yo, ba réponse yangai. Merci na bi que to kozonga sur na plateau poto sur la. To bossa no pesa mukolo chaîne mbote. Bien sûr, ya yo yango jamais kozanga. Merci d'opportunité pour présenter l'émission. C'est ma toute première fois à présenter l'émission d'Artu Final. Baza Mingité, on se connaît même pas, mais on peut une opportunité de présenter l'émission de la chaîne. Merci, Yayo, gros bisous mon boss. Gros bisous vraiment. N'habitez na Bakisani. C'est mais quoi Bakisa? Et habite au Bombaït. A12, ouais, A12, Yayo yango mon vieux, ba bisous belé, ba mbote talaka yo. Vraiment. Talaka yo. Faut continuer non? Continuer notre site, faut continuer vraiment. Merci déjà. Bye.